Ozana doye mama zozana ngana mokonzi wa biso doye mama zozana mbayibi ngula mwasi papi le prince Mayezo Fabre waseki bango pe apamboli doye mama zozana bakorampo bibola mibali na mbongwa bibende mechi noire aseki bango pe apamboli enzame ngungia swara moto be na chinao Zemana nga mawana pesa ba Congolais babina yango nga na pambali ba jalu nanga mapamba manzambe nanga yoyo kidi nzambe o ya Noël nyama corona biso Noël nyama igo de la bor nzambe o ya Noël nyama dalala biso makambo yo bakoma ko financer bibolo baleka na banzela bafingela bango fabro baba zone niti na peto ebide soka répondre baloba combien impoli yango to ba on na moni alinga mimi ba danser papa assez plan bango trop papa linga mimi kotolo pele ba tia pilpile bele tina age papa se plan na bango trop on zambe na ngai na pamoli moinanga oya moto mbongo mingi na pamoli moinanga oya mona mosamela mamiliki mingi o 3 jours otanga wapi yo na ebelisi ba papa na lubanga nanga yango et je bénis un chanteur congolais qui prétend être américain par complexe oya américain wana na oya mandeva pe moto na whisky Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture ya bale ya politique ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana webi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi pema na to sala avortement précoce www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Mbote bonjour, ça dépend, bonjour, bonsoir, ça dépend est-ce qu'à moment ni besoin nango. En tout cas, merci tout encore une fois. Vous se disposez pour la chaîne, la poto na poto. Et quand je m'occupe plus dans la mine de Vomosakoli, mon boss que je salue. En tout cas, je suis encore une fois pour le cas que pousser ma solo, que 4 sources, pour un amour que je suis ma casse. La combo à 3 jours très jadira. En tout cas, les lots, je suis un amour parce que tu as besoin de ma solo, ma solo est qui aussi. En tout cas, Bolanda, ne les appelle surtout pas. En tout cas, je m'avais déjà à saluer mon invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour et puis bonjour Bolanda. Bonsoir, ça dépend de l'air, et puis bonjour Namaïso Fabro, le maître de la musique africaine, The Gum, Pasta Fabro, na mère Napsoteri Alino, Jay-Z et Brian, et c'est bon, voilà quoi. 3 jours, moi la préférée, oh mais ma baron balama quoi, toi il y a la mission de ma senti que toi la 3 ale modema e moto ya moto je omoni oyo je ale yaka comment pusana ale lala to continue bien yo non to continue non ouais ça va seben mo séquentiel e banaka nete zo sila donc maman yaka hein yo bisiki dayo
ngana ye bisigida avia goyana zigida ya e katanga ba mama badat ligolo matungulu toke wesa isin na musique ya Congo toke isin na musique ya Congo mama ale bito tozana isin isin na musique africaine papa yo olingi ba chanteur zwa olingi motambo na kene yo olingi pianiste olingi Christophe namoni alinga mimi badoses sepna bango turo alinga mimi kotala pele bacha pile bele toke osana Tokoma 3 jours tozana yo en tout cas vous avez tous compris on a soldat quand on a poto na poto to yambara ba soldat alors on doit 3 jours ainsi ba sentir que toi dans tant ka pe soldat makasi 3 jours denga to chauffer bango lo ba sentir que toi na yo 3 jours to kitana moi muke moi parcours na yo to yebi 3 jours na kati ya light music 3 jours to moni maman 3 jours na light music depuis que 3 jours va passer na juste passer na yo tout le ba mon parcours na yo si le ko dans light music ouais ngama parcours na ngana nazama na parcours mulaite ngana za mission oyo maso fabo mtalakisi na Congo maso fabo mtalakisi nga il sous en Afrique na pays Europe les États-Unis partout dans le monde ça maso fabo mais ndenge sala ke nazara choriste na église na biso Sainte Bernadette na Mbanzalemba et na chef na acoustique 10 match et puis to ça ka bo Samson quartier et comme on Génie Star et puis na les gars mukie et pas ya grand prêtre soleil wanga mais simbate et puis ngai nde mutalaki singai na Afrique na monde partout eza maestro Fabro le maître de la musique africaine Zegum Pasta Fabro et on a fier makasi na papa na ngai voilà quoi. Oui, en tout cas, c'est bien. Pourquoi vous avez une église? Et puis, c'est aussi une église qui changera les cas. Jamais vous me une église, si vous avez une église. Pour ne pas citer les noms des gens, tu es bien belé, vous avez un choriste, vous avez un groupe de chorale, mais vous avez l'homme qui est vraiment le bangan, un choriste, na roembe na banzembo chorale catholique on dit. Mais quel est à l'époque? À l'époque, Nzembo catholique, nyonso échangera te. Comprendre? Nyonso a Nzembo monet aux ans, les Nzembo catholique. Comment on a ça? Des Nzembo catholique ou pas? Des Nzembo catholique. Oui. Et l'on a que biso to sambelara. Voilà, mais sous ne vraiment battre. Mangana utana boy. Non. Et puis esa vocation Nzambe. Tant au banda musique, faut la place au yo hôtel nango. Comprendre? Et alors bon, bah misus pe bazara ba danseur. Après, les communes musiciens, c'est normal, ils sont normal. Voilà. Bonjour Lélo, combien de temps déjà pas maestro? Depuis Combo, il y a la musique et puis ça m'a après album Amour, si je ne me trompe pas, 5 ans, on a déjà 4 ans et demi. 4 ans et demi, 3 jours à Saline à Kata Light Music. 3 jours, la Villanova, pardon. Villanova, ce que la différence c'est entre Villanova et Light Music. Villanova, la différence dans la Light Music, Villanova est un orchestre et un jeune. Oh, le rôle a 3 jours, on a chef dans 10 match, on a Jali Materazi, on a Seda, on a Archie, on a Phrase, on a Sabalo, on a Merveille, on a Mbayo Likofi, on a comprendre. Et ça bon, si que light music il y a maestro Fab. Et ça là qui toi ça. Et ça là qui peut biso tout ça sur la light music. Ce qui n'est comme projet mon boy, maestro Bigete ngai na zo réaliser projet na light music. Wana ce que comme propos ya mettre. Mais biso to ebike to za na Villanova. Au bon na maestro Fab. Zegum to za na esika mona Villanova. Dans villageois. Fabre na kati ya Villanova. Aza membre effectif ou soit aza leader. Aza producteur na biso de 1 producteur puis aza bibliothèque na biso. Aza membre effectif et puis aza maître na biso. Voilà quoi. Donc aza tout. Si tu comprends bien na kati mais aza na penara leader té. Azap n'a leader, être déjà producteur, être bibliothèque, Azap tout déjà pour Nabiso. Ah oui, nous avons tous compris parce que il y a une différence entre light music, entre Villanova, parce que tu as battu bien la bambouille moi 10 000.
Alors, je crois que vous avez tous compris. Je crois 3 jours à expliquer la différence entre light music et la Villano. 3 jours. Lelo, l'album est bimi. Avant tout comme on a cursus, pas toujours on a cursus. L'album est bimi. Aujourd'hui, tu as un album. Oui, bimi déjà. L'album est bimi. Si tu as un cursus. Oui, mais déjà mon cursus. Bon, na Kinois et puis na Congolais, na Ranakin et puis na peu mon Lemba. Donc, na yoki vraiment l'album tout. Na yoki 7 jours de la semaine, il y a le roi de la forêt et na Pessimbote, na le roi de la forêt Koko Nabiso. Na yoki Kibote à Monseigneur Dango, Bill Clinton et na yoki lisusu na 2017 na monument l'album est belé na yoka qui est générique il y a autour album mais alors ils ont un single et bima album là générique l'album on a bika album et bima que ça 7 jours de la semaine yo qui na 2017 l'album yo le biba générique te so biba générique ça tellement belé tu qu'est-ce qu'on a générique na bande déjà Monseigneur Dango obogi denda kasaba simbango comprendre carré. Et puis, nayoki générique. Diemba, tozo tindika. Diemba, tokomatana, le roi de la forêt. Nayoki sous générique, il y a la team Wata. Et nayoki générique sous il y a Robinho Mundibu. Nayoka qui en déjà. Oh, tout ça on a 2017 kuna. À peine on a un générique, il y a Chouchou Miyake, il y a générique, il y a Grand Prêtre déplique Pomba Nuance, déjà il y a déjà comme les aguilles derrière ma cam. Comprends? Kemo, allez, yolele. Carré vraiment à niveau. Et puis, ouais, bah générique derrière moi, c'est bon. Le travail, oh, qui va travailler. Depuis ça, ba ene na biso baza na kati net ba Monseigneur Dango ba baninga na biso te donc ezolinga relaxa neti ba Monseigneur ba zolinga relaxa biso ke ba petit fo ba biso ba petit to bosser di po bango sika ba chela biso ko photo bosser to chapelo mususu to pesa pe ma mususu na compte na biso zo comprendre à part ça et baninga nyonso ba bosser calme ba bosser vraiment kimia. Si vous voulez, tu as un côté dans l'animation. L'animateur est dans la banque. Mais est-ce que l'animateur est animateur? Il y a light music, disons, il y a Villanova, pardon. Si vous avez un noté, jeune à travailler, comme on a travaillé pour les cahiers. Tu as un goût pour travailler sur ma case. Bon, net si biso goût il faut tous on peut pas ninga na biso te ya. Goût na biso faut uta likolo. Pour son net awa na bosser te pour nos ara na souci que nga faut na sala cri le rôle aye. Donc ezalama bien mingi te. Net biso soki toyoka ba musico ba animateur ba tindika biso vraiment to bouler ça ba grand prêtre Tutu Kaluji ba Mboshi Lipasa Somono, grand prêtre Bill Clinton, c'est le Scrum, donc Brigadier Sarbati, ils ont continué à bosser sur Nabiso. Il y a plein de choses, ils ont dit que boulot, ils ont dit que barrage, ils ont dit que photo bosser pour total la barre, l'icolo biso pour bosser pour tout le moins voilà. Oui, 3 jours. Titre qui capitaine et le Blagoni. Bon, titre qui capitaine, c'est titre Monseigneur a récompensé l'animateur et belé surtout au même game, même voix. Nenga sala massa na biso c'est capo. Et ça va bien. Le levé à reconnaître petit, et ça bien. Pour ça, et dans ba belé à tato sali boulot neni ba tunia na TV ba petit ni ba bosser à tiara. Eh, t'es nan ba petit non ba bosser non. Et ma bé. Photos en a le roi ba Monseigneur Dango pour bazo encourager biso to bosser. Il normal. Ben oui, c'est là n'engage que lui. Quoi 3 jours très jadir. 3 jours chauffeur biso sur moi mouké. Pour moi yo animateur. Nga linga so vena animateur to santa parler ba santa ba na biso quoi.
Ozana ozana toye mama sozana ozana mokonzi wa biso toye mama sozana bayibi ngulo mwasi maezo fabro aseki bango pe apamboli toye mama sozana bakorompo bibela mibali na mbongwa bibende meti noire aseki bango pe apamboli toye mama sozana raviri ri tantara bon rami patari ri brila patara coin coin je sentais kudu coin coin ngunya swaka moto be natina o natina nzemola nga mawana pesa bakongole mbabina o yango nga na pamboli bajalu nanga bapamba manzambe nanga yoyo pambola bangoma yesro nzambe o yano welengi amatalela makambo yo bakoma kofinanse bibola balekana nzela bafina bango fabro po bazwa nini ntina mpe toyebi te soko répondre balobi akomi impoli yango en tout cas le maître yora niveau réflexion donc puisque komi wana alinga beto omemanga esika wana nyanga mnoko manga esika tokomi wana to continuer eloko oyo bosali wana maestro eloko bosali na yango wana tokomande mna wana eloko wana tokomana kuna te tokomana te oya wana si obeti eloko wana oyebi shomi bébé tonayebi ouais shomi na générique na baoteleka 4 je crois il y a 4 lettres si je me trompe pas 4 lettres asala lo mo ndenge wana yela président na Robinho Mundibu ka ba ja obne bokei siko yebi te tango yo bo sa eloko wana fabu yebi maté le roi bo imiter le mo batuma basala po esa classe na bango te comprendre faut pas qu'on mélange la mélanger te au moins il y a ma question poser une question est-ce que Roti va répondre à la question merci zano qui m'a pas monsieur ça yo ba question ça yo ba réponse ça ngai et puis ngana dou na show matériel être animateur dans Moutou on dirait les salariés tété comprendre non c'est beau o eza classe moko boye te kotia kote nini talaka kotoza neti nga boma nayebi ke nana président leader o moto travaillera papa a poussé nga vers travail a poussé pardon s'il vous plaît si ça bon poser nga sous question nabini te obini au moins eloko wana osali o nzambe nanga o nini kando bandeli bongo na prédication dansante wana na nzembo na biso oza na kitoko en tout cas félicitations d'avoir coup de chapeau pour ce cartonné. La tout ni bon pourquoi? Parce que tout le monde est là au moins boy. Robinho de Asala qui a mon. Pourquoi pas innover le moment boy? Pour ça il est au mouvement Asala qui d'une manière d'une autre. Papa, moi le lo jamais la musique à Congo chanson dansante moi ezala comme ezala boy. Na conception un clip pardon na idée ezala boy et to même une église hein to même makamou église pour toujours ezalaka non ba ndenge toyoka baloba oh bata musique ya mokili boye te tozwi makambo wana toye nango sikoyo boye comprendre pasteur aoteya aza na interprète na ye azointerpréter ozo comprendre eza makambo te kokotya boye bolekisa et puis maestro fort balobaki jeunesse fo etelema tobose dire mpo eza temps na biso bajeune sikoyo nga nayebi te mpo da maestro aloba yango epuis aloba yango heure nyonso jeunesse fo totelema mpo tobose dire eza temps ya bajeune papa biso toza wana je bénis un chanteur congolais qui prétend être américain par complexe oyo merge wana comprendre tosana yo so américain wana ezalaka nani yebisanga te oyebi nde toyabo te mamolito eza te boske tokebini naboyi siko oboya koloba yango nabike no loko oboyo esanga tanga mona baba te nazoloba ezalaka nani seke foma baba nga nayebi nanga te toza na bamusicien oyo basalaka fierté ya Congo partout dans le monde baali epuis toyebi bango siko omoni nde toyaboye Maître Gims, Youssoufa, Naza, Nani, Keblak et puis Dajou.
Ce qu'on est, Maître Gims, a été dans le monde entier, mobimba sans la featuring mon amour. Mais on est aux États-Unis. Ensuite, on fait les États-Unis, mon bébé. Et ça, c'est que, et ça, vous avez bon matin. Le long de vous comprendre que non, parce que, surtout le Dajou, tu vas mettre Gims, tu vas mettre déjà. Tu vas rappeler Bango. Mais si on est au monde, on entend un peu comment on tout est pour que nous disions comment on ma justice. On entend comment on tout est. Mais si on est comme un an, pendant que la boîte qui est en côté. Pour c'est les leaders mon boy abet abaja n'engwa pour bimisa pour la mettre Gims abet rango bolo bara ngote papa tant to bina papa outé to zali mise monta beta pour to bina nzembo wana tant yo za na téléphone za na papa outé est-ce que ozela mise mo beta bongo tant oyemba nzembo ya ke black ya daju ozali mise mo beta pour nzembo wana ngana ebité. Et puis, on a le moment réel. C'est ce que tu es manzemo innocent balum. Tu es leader mort bête à poto innocent. Papa, tu as un complexe. Tu es des locaux. Tu es des locaux afin que comme moi ça là pour le bas. S'il vous plaît, Maître Gims, ça sera pour même Maître Gims déjà c'est là monsieur congolais morté. Maza congolais. Comprends? Tout ça on a ba idée on a que oh il est pas sali boy on va voir ça non. Musique a évolué, makambo a évolué. Siko, to zelana ni po saligam. Tant yo moni lo waneza na tana fo salango, salango. Voilà, OK. J'en passe. Le sali mère Chaïden la piste vena, Jenny le aquarium maman. En tout cas merci mère. Oui, bien sur la bibongo Paris Manzanza je ne pas de te saluer depuis les États-Unis. Sauter sur wana, quand tout ça sur na ozana, dans ozana. La katika na shawana ba biso que non oya mande fois pembe oya libandi oya tout consort mais c'est comme si bo lancer là mutumo indirectement chance mo beza indirectement pour biso pe to lobite ke mutu ngandi bo non même pas au moni to yeba mon to yeba ndule donc bo mande fois pembe tango ba bongo oui tango ba bongo parce que tout totali bien muta mande fois pembe la Congo la musique actuelle to yebi kalazaki nango bolobaki kalazaki te bolobaki ngote lelo soto lo ba masolo mande fois pembe parce que il leader moko asikine mande fois pembe a préférence à la wana nde komika oya mande fois pembe oya bona boye eza ni na mande fois pembe et pas autre mande fois pembe tu as pas joué et je n'ai non bien et je n'ai nani maintenant comme ça c'est ma générique jeune garçon ngana to ba jeune photo tika mambo papa ba lobaka yango comprendre jamais na vandi bonandelo ba papa na biso po eza batmsio beta masolo ero ndengo ke na bala ba camarade ba père ba botinga bo donc a rolega na TV na ndolo bela papa na biso non eza respect mingité comprendre photo respecter ba mikolo to ba valeur wana fo ba za na ngolo ba grand prêtre papa we mama mangoko to grand prêtre paix à son âme ba to sa musique bien en Congo ba King Kessere menea ba musique bien donc tout ça on va droit repérer sa bango va valeur wana ya honorer bango comprendre nenge moko na coin animation le rôle là Juna Mombafu ba Vea Talaku ba Monseigneur Dangwe ba Tutu Kaloji biso ba animateur to ya lelo photo to ba valeur na bango ebinga sala nga passer mo un animateur mo va na TV ma melino makaya makasi do azuli neta munda che andolo ba ngai bilbo papa usali nini na mboka cri na nini oyo batu batika nango dira ba nebele ezate donc photo ba ko reconnaître ba mikolo valeur ya mukolo na yo muto opese yango po batu suba ba no jona za na valeur comprendre Neti bolelo Maestro Fabre le maître de la musique africaine lelo botini na vandi bo ngalo to ebanaki te na vanda na parler na biso olukanga ite ga non na mikolo ba ça l'émission lelo yo ne na komi za pona Maestro Fabre ça comprendre siko ngai faut en ça toujours Maestro Fabre a continuer à pousser ngana musala na continuer boulongo ezala bien pona nga éviter oyo yebeza oyo yebi ngalo parce que moi ça ba réalité ngalelo et ça là moi passe na vandi bona moni animateur mo boy po boki ka crime resali succès a remis boy ya batu nyonso
mon succès à robot et la série à Bawenge que na sali ki na ona na boyote succès na robot et la série à Bawenge lelo et romi musala ya bien bandimi nde boulot na yo sili comprendre on a tenté au sala boulot ngana boy nante depuis 3 jours boy na sala succès au boyate na sala succès na voix eza na boya mudu te weza isin isin na musique Congo isin na moni alinga mimi badonses aseplo na bango turo alinga mimi kotola pele na boya mudu te mele sinza goma watala misa bebesa biso bato esala misala bele mama soki mama zola mabiloko ya balola kalutu na nini nelenge mosabi yaka dari alino mama na Jesse Brian pedajale ni bidense tino se fayet mama yaka nzele busana mama yaka nzele busana ale yaka shemi maton yaka Christian Mundia maestro vimana ye Junior Eliomba siamela ye Francesco Betara bien na boka cri na te ko so nga jara ba animateur te baleka na TV po boya rabat po na succès aluga succès na sima boya te biso bocha biso na cadre ge to linga boulot to luga ge animation qui est toujours liboso tika ba to polémique ya roboya asali no elote ma homi oboya tika bango tia bango na kwa na bomba boya nde ba mesana biso nde bo pesa biso kaka toi ne l'homme soudé on peut sa part à retourner permet à maïs Fabre voilà oui mon cordon Steve Lab et les caméramans les plus suspects Jérémy Zola JBM Justin Monaco tonton juge je te salue oui 3 jours tout le monde a chuté hein tout le monde a quitté déjà 3 jours les lots tout le monde a une musique comme dire maman vacan moi senti quand côté papa chéri fait rigola na wata héritier wata côté côté le roi de la forêt de moni mopa de moni fali poupa tant yo sommes la bon en tant qu'analyste ça na analyse ya ba maman tout ozo yo belonde papa nana tama mwana te on ça kolobini et puis ba prêtre ba bineni musique ya Congo ndenge ezala biso tozoya ba biso ba ola exception nzele pa maestro Fabre maestro ebisa biso ke tozana tina te ya kokotaka makambo etali yo te yokota te biso toka na art biso tia biso sika art eza ba prêtre nyonso otangi basala musique bien bango bayebi tina nini baosala bongo et puis bayebi elo ni baoluka na osala bongo biso toka na temps wana te biso tia biso na art biso to na posa ya art rien que ma nyonso art car to privilégié nanu et loko ezopesa biso temps ya koyebana na temps ya kozwa 1 centime 1 euro voilà liboso boy 3 jours na beta musique na lobaki eza métier na ngai eza pension na ngai tant déjà dans salango na kokana te kotala gauche droite on tala Fabre na ngai maestro na ngai zegem na ngai pour ngane na ona naza demi Fabre naza ki fabrochisme na ngai oyo nana kibonda kuna biso o nana na vandeli boy ma msusu nana makamoko maruna te à part que fona sa tonton héritier merci et même bobebe sakialo so chancel même ba demi-dieu calibre 12 mouflette calibre 12 na PC mbote sikali et voilà quoi et voilà j'étais déjà presque un souka 3 jours maintenant des annoncés na otiki là au sakana na ka ndenge sala mais pour une dernière question pour clôturer pendant question de souka 3 jours ba programme ya mouvement zandeni pe ba salutation na nani ba voilà. Bon, mon programme vraiment est bien maestro na Paris et bientôt là le 26 ça vous allez na showcase mon à Paris biso tous on a un programme tel mais belé on a un boulot ça les belé wana le programme wana isa ba
chef, secrétaire, et puis porte-parole, Gina PMF. Bon, on mieux placé, on peut savoir programme tout. On a bien et non, on peut ça, il y a la bonne musique, merci à trop. Ma confiance au Basali Biso Bajan Aboye. Nenge ba consommer album na biso, nenge ba zo continuer ko consommer album na biso, nenge ba yamba ki yango album na biso comme on cursus l'album du groupe. Album comme si biso ba jeune boye, moi fier pour album ba groupe. Et si mbarama li sous-souté bando si ma série ya ba wenge musique à maison mère ba BCBG lelo o album en mission ba mais on a bolingo ba pesa en confiance, ils a bien fait, ba clip a bien nyon so bien, za cursus l'album du groupe donc si Bastard donc ba komi merci na bango et puis mbote on pesa na Weston Chimvundu et puis Weston Chivunu na Luanda, Roi Bilama na Luanda, Elvis Fula ma force tranquille, David Lutete gaucho millionnaire en dollars, et puis na pesi venanga Zidane Fikula, na pesi mbote Chancel Mbemba demi-dieu, na pesi mbote na pesi Susu, hein, ba tout balinga la bonne musique, mbote a trop beau continuer à consommer album na biso et kende bien et ça bien merci na bino sikano so zami na Paris, na Bruxelles, na États-Unis, na France partout, biso tozawana. Doye mama Zozana, ngana mokonzi wa biso doye mama Zozana, mbayibi ngula mwasi papi le prince, maya Fabre waseki bango pe apamboli, doye mama Zozana, bakorampo bibola mibali na mbongwa bibende, meti noire aseki bango pe apamboli, enzame mungia swara motobe na chinao. Nzamana nga mawana pesa ba Congolais babina yango nga na pambali ba jalu nanga mapamba manzambe nanga yoyo kidi nzambe o ya no welengiama korona biso no welengiama igwe de la for nzambe o ya no welengiama dalala biso makambo yo bakoma ko financer bibola baleka na banzela bafingela bango fabro po bazone niti na peto ebide soka répondre balobe comme impoli yango le maître de la musique africaine. Je suis fier comme je suis là na fier kuzana leader ya bango siko parce da sauter ya bango siko kuna alela côté wana ba mpe na moni ya linga mimi ba danser papa c'est plan bango trop papa linga mimi kotolo pele ba tia pilipile bele tina age papa c'est plan na bango trop onzambe na ngai na pamoli moinanga oya moto mbongo mingi na pamoli moinanga oya mona mosamela miliki mingi la mine d'ovo les boss ya poto na poto boss na biso la mine d'ovo la mine d'ovo na pamoli moinanga oya mona mosamela miliki mingi 3 jours otanga wapi yo na ebelisi ba papa na lubanga nanga yango. Et je bénis un chanteur congolais qui prétend être américain par complexe. Oya américain wana. Non, il y a Modona whisky. Ça est déjà fini pour aujourd'hui en tout cas. Merci Nabino de partout dans le monde. Dans la RDC, partout en Afrique, dans le monde. En tout cas, merci la chance pour Pessibiso, Derek Dior. Zoko va toujours dans Moussala. En tout cas, j'ai dit merci comme ça à tous mes fans, tous qui me connaissent, ainsi que ma famille. Gadis Lelo, Tonton J, Junior Konza, Denis Maxime, Jérémy Zola. Abeston Mwamba. En tout cas, on a beau saluer, soutien. En tout cas, merci Nabino. En tout cas, quant à moi, retrouvez-moi très prochainement. En tout cas, restez toujours fidèles à ces chaînes. Poto na poto. TikTok. Check. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no bambote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce.
www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, hein, babi moto epela, hein, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.